Mais si on faut parler de la jeunesse physique, moi, Trésor qui me dit non, la jeunesse physique est sur la place de la donc on a pu espérer un bon gouvernement. Président Kabila jeune, qu'est-ce qu'il a fait dans la République démocratique? 18 ans après. Beaucoup aujourd'hui, beaucoup de gens qui pouvoir côté la jeunesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas jeunesse. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une jeunesse spirituelle. La jeunesse spirituelle, ils ont moto à Bontami à Sikana spiritualité. C'est la spiritualité de Boutebotaka physique. Tu vois comment on a beaucoup de parce que spirituellement le Congo est un mabé. C'est lui qui a le pouvoir spirituel. Il devient lui-même la prière. Au moment où tu as un pouvoir spirituel, avec ce poste à Batouba qui est au Sambelé, tu as commis Yemoko le Sambo. Au moment où vous vous Zikimbango, avec ce poste à Batouba qui est au Sambelé, vous vous Yemoko le Sambo. C'est ça le pouvoir spirituel. Félix, tu as battu le Bogo dans le stade de Marseille, après le lobby blocage. Les 31, battu le Bogo, Batouba continue à couper dans la RDC, il y a un pouvoir spirituel, un pouvoir spiritualité. Les gens qui sont recensés. Quand même, il n'y a pas le patriotisme. Un bon patriote, il n'y a pas de moto. Pour la Nosani. Ce qui habite quand Mbongo, tout en Rwanda, mes cartes ne bimi out. Parce qu'il n'y a pas le patriotisme. Pour arriver tout ça, il faut qu'on ait sans il y a patriotisme. Sans il y a Kolingamboka. Sans il y a venir Yamboka. Vous avez colonné partout dans le monde entier à travers www.Congo Lisanga Télévision, Topé Sibino Mbote, Baïké Bozomi partout dans le monde entier. L'Openza Tokosko Bakaka, même Matali Mboka Congo, même Matali politique, République démocratique du Congo, Toko Sololango et Longo na Kolo Congo, Trésor King, Naïpenza, Toko Sola sur ma question d'actualité, Toko Sapena analyse, il y a situation, il y a Mboka Nabiso. Congo, on a déjà coupé ça, Mbote, vous avez un plateau, Trésor King, Mbote na yo. Mbote Kolo Congo, Mbote na Bakolo Congo, Nyosoko, Bazui, Bakwa, Kulanda, Trésor King, na Esengo Nyoso, pour Nazali sous Trésor King, Tena Kuma d'abord Mokondi, Nazali Kolo Congo, donc Trésor le roi Mokongo, King le roi Mokondi. Bonne santé, santé madame. Na rythme ya Mboka ya Oyo, na rythme ya colonisation impérialiste au Baroque colonisé biso na rythme ya occupation rwandaise au lobby tolobaki tango fumu sabata lobi yango babomiye au lobby tolobaki lelo basali 1 mois 150 morts pour salamano te na un mois 150 morts. Donc il faut ça la passe sangwaliwa na Congo comme le roi babomi ngombe ma kuna babomi taba mort comme le roi abattoir. On fait ça la passe tout ça na rythme matanga. Mais Trésor King na yo ki openza bato kota na ba sujet na soto na yo ki ko lobela na même telle occupation rwandaise kasi ba imboka mingi bande ko relation occupation rwandaise burundaise na tango kabila kabange ba bi pe na boye ya fait Antoine Tshisekedi occupation rwandaise pe na mboka na Congo to ko lobela ngol susuti. Ce qui est le Belangote, le groupe armé présent dans l'Est de Mboka Congo, pour aller à l'Ouest. Pour aller au groupe armé dans l'Est, les Arabes des frontières Rwanda et Ouganda. Ce qui est solo, c'est que nous avons une relation de bon voisinage. Et c'est que nous avons pourquoi le groupe armé et ça la rébellion dans la frontière Angola. Et ça la rébellion dans la frontière ya Brazzaville et ça la rébellion dans la frontière ya République centrafricaine rébellion dans ça la frontière ya Rwanda RDC Ouganda RDC et ça oyo na ko ça ba ko mona lelo immaturité ya congolais est comme élevé inconscience congolais comme ignare na niveau moko élevé. Donc pourquoi on a bandé qu'on a pas kufa ce n'est pas tout ça là l'espace il y a au moins 150 morts. Il faut interpeller pour nous soit le bateau occupation rwandaise c'est ça tant que le bateau occupation rwandaise c'est ça mais Kagame a dit que l'armée rwandaise est sous nation congolais na logo qu'on a bénédiction et à Félix Antoine Tshisekedi voilà occupation rwandaise tant
Mais la relation de bon voisinage peut rappeler entre les pays, tout le monde a un gros pays. Attention, quand on dit relation de bon voisinage, vous allez que les voisins na bino ba ko linga bino za malamu bino pe ba ko linga ba za malamu. Banda ba kenda ba lobi ke kaga malobi ba ko bundisa ba groupe armé o ezaka na est mboka Congo. Ya ko mona ba groupe armé ngo kufa. Kalanda moi moto moya ide parce que loba o Mike Amera ke est ba rebelle ba ye ba kitisele minduki ba groupe armé ba bito tikini. Olanda ki bango après avoir ba groupe armé wana ko kitisa minduki ba to ba kufite ba to ba kufi ebele. Ba information na ba to mona te to yoka kaka. Ndeko le Rwanda n'a jamais eu de bon voisinage dans le Congo. Outa Kagame a pouvoir dans 94. Ouais. Bon voisinage, ils ont raté. Et Kagame a dit que ceux qui ont traité bon voisinage et que ceux qui ont groupe armé et cessé dans l'Est à Congo, il y a le premier pays producteur il y a pas tenté. À cause de pays oyo et so pour produire ok, il y a beaucoup de monde à cause de la macambo. Ok, Trésor King, tout que les penza, ça m'a le déjà, et si à où tu consignes ça, na ba consultation na ye, ayambi ba parti politique et belé, motasu que zaki bon moment mboka Moïse Katumbi, kasi au courant semaine prochaine donc aux la gouvernement ya union sacrée, ça m'a le de ceux qui talibien, azapé mo elenge, o ako kumba gouvernement ou tamboka na peut-être aux premier ministre et comment ka ba mikolo kasi lelo yo, ba c'est biso pende elenge, et lo koni ni peuple congolais ba ko dit qu'il y a un gouvernement ou union sacrée, est-ce que changement écoute à Mboka Congo de Kosovo le ribo na bozongi sela yo Evariste premier ministre Kazaga Mukolote Evariste Kimba comme Mobuta Boma Patrice Emery Lumumba a coufi na 36 kasi eko sala un temps après un temps Adolphe Mozuta Kazaga Mukolote Kazaga premier ministre il est aussi jeune na kotangelo ebelo komona ke bazaka mikolote ba leka bazaka mikolote. Le problème ya congolais ezali baza mingi bato batalaka apparence pona bango kozala lenge c'est apparaître jeune. Or combien de jeunes o baza ba jeunes mais baza mibange na mentalité parce que jeunesse to comprendre que ça sous na physique que jeunesse c'est comme une mentalité. Or aujourd'hui tous les Congolais au ba ko bima na ba université ce ne sont plus de jeunes, ce sont des vieux. Ba vieux o baza fatigué na nzala, fatigué na makombo na makambo ebele, fatigué na pasi, on sortait le sika pour ba lobby na kokisa lokwa ko kufa na ngeza lobby. La jeunesse, c'est ça l'histoire apparente, c'était la RDC. Moi, je pensais que voilà un premier ministre, Ouazali trop jeune, la mentalité naïe, Ouazali trop jeune, dans projet, mais si on peut parler de la jeunesse physique, moi, Trésor qui me dit non, la jeunesse physique est sur la place de la RDC. Donc, on a pu espérer un bon gouvernement. Président Kabila jeune, qu'est-ce qu'il a fait dans la République démocratique 18 ans après. Aujourd'hui, Mobutu a pouvoir côté la jeunesse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a pas jeunesse. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une jeunesse spirituelle. La jeunesse spirituelle, et ça, moto a bon ami à la spiritualité. C'est la spiritualité de moto physique. Je comprends parce que spirituellement, le Congo est un mabé. Ce qu'il faut que la délivrance à Congo de façon spirituelle pour la physique, tout ça n'est pas long. Kimbango alobaki, nani mokonzi muso akoya, le roi akoya, a pouvoir, mais ça tout, pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir spirituel. On veut la spiritualité, c'est le pouvoir politique. Ah bon, celui président, Félix Antoine Tshisekedi, c'est le pouvoir spirituel. Félix Moudou, qui va faire c'est dans stade de Marty, va casser, va tirer ma bombe, on a le blocage, il y a FCC cash. Parce que le gars qui n'est pas c'est lui qui a le pouvoir spirituel. Il devient lui-même la prière. Au moment où tu as un pouvoir spirituel, avec ce que tu as semblé, tu as commis Yemoko le Sambo. Comment on voulait dire Kimbango? Azaki sous na posa batubaki au sambo de l'été pour voulait dire pourquoi comment qui le sambo. C'est ça
le pouvoir spirituel. Félix Tamaki batele le boko na stade de Martyrs batele après le blocage. Les 31 ah batele le boko batuma ko continuer ko kufa na RDC yo le bakaza pouvoir spirituel, ça pouvoir spiritualité. Pouvoir économique ça pour tala ndenge ba ko kende. Donc il faut essayer to bato babota malisusu na monde spirituel. Jeunesse et peu ça na monde spirituel. Moto akola panda yo binde na bota ni ya sika bona ko trahir mboka na ngai te. Na ko trahir bakoko na ngai te, na ko trahir génération future na ngai te. Ce sont des jeunes qu'on veut. Jeunes o akobanga alobi ngai spirituellement tsengeli na bota mboma. Ce qui n'a sali mado spirituellement na kobota mbuma te. Donc moto azana ba crainte spirituelle, azana crainte physique mbamoko. Akobanga eloko ya moto ko simba. Trésor King to ke ne pena na matali lamuka et to ebi ke sali penza mo ba moment moko mo ba temps moko ebele lamuka ezaika mingi Adolphe Muzitu na mona mboka Fayulu kasi lelo to ko yoka penza kuna pena ngambo lamuka Fayulu na Muzitu ba bengai na mon père Jean-Pierre Bemba na Katumbi parce que baza penda susute na kati ya lamuka bango ba sadere na union sacrée to ko mona bango nyonso na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi nyonso na makambatali kozwa penda poste to pe kozwa ba ministère na gouvernement okoko lobani pena likambo to kaki décision ya membre so ya comité mama F bazaiba babi mona mboka Martin Fayulu na Muzitu bana droite ya kobenga bango na kati ya lamuka selon ba charte na bango ndenge basigna. Soki mama F bazaiba lobi bonga za émotion akufela mobali eza émotion ya matanga. Moi je dirais au moins na vie alors ko boma ba ko yeba ko se positionner que température ya beaucoup. On ne peut pas être chrétien et Kimbangis motoya spiritualité noire en même temps parce que la spiritualité noire combat le christianisme ou les religions. On ne peut pas être tshisekidiste et lumumbiste en même temps. Et c'est le quoi ici Franck Diongo Liboma pour asangisi na ki tshisekidiste na ki Lumumba et côté na moto et déclencher ranki Lumumba lobi tshisekedi ah yo ko tata tshisekedi lobi Lumumba yo ko tata ngo komona Franck Diongo comme na ba pertu azana ngo ko kanela na bana ba tout déjà to bisi Joël comme toza de cœur na yo to kendeni et loko lisusu ko boma ba tout lisu ezani aussi bomondele na bomoto mwendo ata na kisi bebe sabino so meliki sa mondelo ba kisi so na mondelo ko boma ko ba yo ko to ko la muka na ino sacré sangisa ngo ezalo kwa motashi kongo kololo batie mu pêche ba kisi ngona matambwa asangisa na kinini Azu Congo bolotaka Congo bolo batsango bu pêche babaki sona matambwa alors que ozwango liso memi yango liso na mort Sicile. Il faut choisir. Tantôt tu es de l'union sacrée, toza à la mouka. Et tu as dit que présence il y a Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi ça là ba jeune et belé ba kota la mouka te. Na ndengeni. Parce que ba modèle te. La trésor qui na ba que sika Jean-Pierre Bemba ça sika Moïse Katumbi ça. Banda na mouke banda na banda ko combattre Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi na loba ba exemple pour na ba jeune. Na ndengeni ba ça l'exemple. Quelqu'un qui a accepté l'inacceptable. Et là on y a coupé ça. Et puis Katumbi a boya ka troisième pernati au Kabila ngaka après avoir Kolia alors bah combien de minéraux a mis ici dans Lubumbashi Katumbi lui-même il dit que nanga ko ça la politique té mais on appelle ça la goua ko ça la politique et ça Kabila. Donc si Katumbi ko ça là il va réincarner la Kabylie. Donc je ne peux pas être moi kabiliste et lumumbiste parce que nana descendant ya combat ya Lumumba. Comment combat Lumumba ça combat moi ya ba blague. Comment Lumumba yango soko calculer mona papa Nguluzi Kimbangu akufi na 51 Lumumba ye na 61 akufi. Donc bilaka wana. Okomona Kimbangu akufi 51 Lumumba yo sa nini akufi. Un homme politique ou alandi na sima ya homme politique. Et Lumumba, vous ne savez pas pourquoi il était radical. Ce que ça animé na l'esprit to sa makambo wana te. Yango soki ba tout lokola ba nani Jean-Pierre Bemba ba Moïse Katumbi eza bato ba lingi ona oloba ke ba vieux en esprit.
balingi tolia lelo po lobi na biso ya mosusu tokokufa bato baza na espoir ya vite o moto ayebi ke vie ezali ata nzoto ekufi vie ekokontinue akowelela matériel te po ayebi ke matériel eza eloko oyo kose complete soki déjà vie nazwi déjà vie mais bango lokwa bakomona vie esuki yango bakowelela po batika kombo bakowelela batika bilo ce ne sont plus de jeunes nous devons former des jeunes. Moi, je Trésor King, tout le monde m'a dit propos ya basango kuna na senko ba yote ko sala déclaration mikolo leki natina penda ya rolobela m'a matali glissement ba ko lancer penda message mbala moko na fait Antoine Tshisekedi babi 2023 to boy glissement kasi ngambo pe ya IDPS ba répondre ki bango kasi bango ba boyite ko kena ba élection kasi ba élection moko eux ko zala crédible na ebité donc on appelle mikolo pe la muka boba ko betela ngo c'était glissement to que l'élection en 2023 motonyo so a fond le pena miso na élection il faut qu'il ait na 2023 pona makamba basango ngala kolobela basango le quoi religion tu penses le quoi religion Trésor King naza moto a combattre kani to lobela basango le quoi ba congolais no soza na droit to makambo eko kende bien te na mboka na asa nini aloba et lelo yo soto zipe basango na combat politique to dit que ba na combat politique ebele to dit que église catholique c'est église moko politique on lelo il ne peut sa koki ko boya te alongo l'église catholique na politique pour Mobutu a essayé na 68 mais a kokate bomona Mobutu alobi te basango mo kipe makambo na bino bani bo kipe bango moko ba bi que pour ba réussir combat. Oh lelo ya kimuyibi bazwa il fallait basango ba accompagner ba mort ba bosimu kenti ba Thérèse Kapangala. Moi je pense que il est peut c'est le koki au sala ba luka ba yeba nini ezo sala batu ba lo ba glissement parce que bango mo batu ba bandaki oh recensement kasi tozala na 2021 tant que super recensement ko zo même pas une année boko bangani recensement là 5 ans 10 ans ndoki belela vaut mieux prévenir que guérir. Donc, ça, et là, on va prévenir. Que Félix Tshisekedi a glissé. Mais c'est attention à glissement. Si vous avez ça, on passe des émissions, on va répliquer. C'est que bébé qui va glisser. Mais tu vas glisser tout ça, mon parce que personne n'a dit que Félix Tshisekedi a glissé. Non, il n'a pas encore glissé parce que Tanzanie est comité. Mais Babi, qui est comme on a loco là. Il y a glissé. Mais pour moto pas pour qui confirme on a 100% ça c'est pour moto ça na idée à Félix Tshisekedi azate et puis quand aïe na moto na kati. Mais tango Babi Kemba toko banga osa nini o glisser toko mettre yo en garde ko glisser te bo bimi bo banzi oloba biloba loba o to s'occuper na makambo ya ambassadeur ya Italie tala bo soni o bato Trésor King na yo ko beta c'était to lobinga na na likambo Italie recensement lelo etant to bande émission ozape moto moko ko belela makambo Italie occupation rwandaise burundaise. Pourquoi pas toko kende na recensement pour to yeba nani azali vrai congolais nani oyazalité. Donc yo za la promesse à Félix Antoine Tshisekedi en 2020 na couper sa congolais identité na. Pourquoi il n'a pas fait ça en 2020? Parce qu'il était coalition FCC cache ma blocage les cas qui mini s'il vous plaît. Ça veut dire qu'il ne va pas arriver. Azongi sambo pouvoir pas bateau ba kokoka nde ba sala loko wana. Pour la minute ambassade de Rwanda na RDC, Rwanda qui est aéroport en Chine, à table recensé, Brazzaville a recensé combien de Kinois ont voté à Brazzaville? Combien de Kinois? Ce que ils ont voté à Brazzaville. Tu penses que le recensement il y a Félix Tshisekedi que Rwanda va cotater, que Burundi va cotater? Non, c'est la vigilance. La vigilance plutôt, il y a peuple congolais que non, on doit pas Rwandais. Rwanda qui a carte de l'électeur, il y a les cartes, ça là, on va voter. Oh, on a tout d'aller dans le bureau, il y a mis le Rwanda parce que tu es banni. Tout ça, tu es banni. Il y a un côté là, on a relové colonna. Là, on a relové colonna. Mais si on a télé moto sur ma caméra, on a relové colonna. Tu es banni. Rwanda peut te relové banni.
moi je pense que tout bien en conscience ya bato oyo ba pesa bato ba carte de lecteur to moto ayo talino morphologie na ye o sengi pe tanet ba ndolo ba makambo ba témoin bo bengisa ba témoin ba chef du quartier ya bana mais to to na ba bureau de vote ba bien to za témoin to so pesi mbongo sa nini ba pesi au cas au mona que conscience ya to kozonga kaka to mona que non nous devons former le gens spirituellement ba ke ba ko trahir mutu musote ba ko trahir ka mboka na bango parce que le lobo koki ko recenser kaka même bato na so ba ke na ndako ba Rwandais ba pesi ba mbongo ba sa nini. Il n'y a pas le patriotisme. Un bon patriote qui n'a pas de ya moto pour na nosani. Soko kebite kana mbongo, utazana Rwanda na carte ne bimi awa. Parce qu'il n'y a pas le patriotisme. Pour arriver tout ça biloko wana ndenge sengeli, il faut Congolais eba non sens ya patriotisme. Sans y a kolinga mboka, sans y a venir ya mboka Congo. Là on va faire tout ça. Moi mboka Kolo Congo, to comme pour sanso moke na suka émission na biso, to ke pe na ngambo ya chambre haute au babengi Sénat, mikolo l'équipe élection uji koleka, tambo mwamba démissionné, bati lokwebo yependa azali bongo président kasi moi la mboka Sami Badibanga o azlanda ki penza bati lokwebo o tongo ba kwesaki mention contre tambo mwamba yeba simba ki ete kasi yakokamo ete mokolo oyo bati lukwebo akependa pona kosala remise et reprise na ba o bakambaki liboso tomoni Sami Badibanga a démissionné o ekamwisi bayi kongomani nyoso démission Sami Badibanga toko ebate soki ba promettre poste moko na gouvernement Samba Lukonde to pe likambo nini o écrit penda démission congolais nyoso koki kokamwa mais congolais solo koki kokamwa te. Moi je dis il y aura toujours des troubles dans le Sénat dans l'Assemblée nationale timi bilaka ya kimbangu ekokisama parce que tina Sénat to mona ngote c'est gaspillage ya mbongo yolo batina Sénat na mboko ezarani Sami Badibanga zala a démissionné elingaki apporter biso nini yebisa biso présence ya Sami Badibanga tango Alexis Tambo Mwambazalaki Sami Badibanga aya asala ya biso bilan na ye apporter la biso ba congolais nini na poste de ya premier vice-président ya Sénat pour les loyo de monsieur Sami Badibanga to fande na to ko molobelo. Moi je pense que ça biloko lobela te et loko on la ko lobela siko za préparation ya manifestation ya milulu minene oyo to ko organiser le 6 avril o to ko benga bato nyoso batani le 6 avril ezali mokolo oyo fumu kimbango banda mission na e o asekwisa ka mwa mwasi esenge to bimali banda poto sekwisa Congo mama Congo na biso de tokobenga bato nyoso tokobenga l'église nyoso o yebite soutenaka ko etali kimbangu le 6 avril tokobima tokobanda sika tobandi ti tokeye pa ba mission des Nations Unies ko za MONUSCO to tika bokoka sa teke MONUSCO ko bima kande ba tika contrat ba robeta bino masasi te ba rolanda bino magazi te na ola bisaka songo azwa vraiment masasi a charger ba masasi na ye poto tobenga bangunze za pamba te c'est l'état au miracle ya force ancestrale et banjo sala ya ngwana ngamo trésor king na zaliboso donc ka songo ata babal na masa na munduki trésor king to la kisabika musi ya fumu kimba trésor king to comme na sona suka lelo mingi babaki Kabila ke exil na Dubai Kabila ke Kabila lelo Kabila zongi wana vraiment to beta parti na EPP perdre mutu eko régner makasi tuna nu kende makamba Kabila zongi eko créer makasi na kati ya perdre toke na mituna yanga ite trésor king leo na kati ya parti ya PPR de mbutu ezali makasi babengani Shadari est compétent akoki gagner ba élection te puna ye azongi na machine ya kimia nyonso mais kana ko résumer makambo nyonso po tokomi na lobi boye makambo kozonga ya Kabila botuna bato ya UDPS basale be miso ba Kabila ozonga lisote wa botuna bisote po da to lobaki basali politique ya lokuta ba osala politique ya ko distraire bato tango congolais sengeli azana ba information sengeli ba ba de tourner congolais na ba information o sengeli wana faut tuna bato ya UDPS makambo ya PPR des makambo na biso ya Sénat bato to bata trouble na Congo trouble ane kozonga na ba parti politique na bango na ba mutualité na bango na ba famille na bango tananu bomoni te omona mwana Shadara mwaso aliboso na mwana mibale bazokisani wa mwana ngo ekasa ndenga telemeli
moi nango ikasanza telemeli papa ne et na kisa ke trouble obotaki na mboka bota semer vent récolter ni tempête to bilo boti trouble na mboka Congo trouble ane zongeli bilo papa la sebilo ke Congo ezelo ko musute zaka yo ezali libota na yo ezali siko ofanda yo wana Congo batutu o bata trouble na Congo boka ngo trouble kozonga na ku bomonité waya ba perdre no bomonité bon mona ya ba ine pespe no bomonité il y aura succession ya ba trouble ti bilaka ya fumuki mbangu ekokisa mbongo elongo la passe message dans la ba Congo mani so ba kolando partout na message na ngala ba Congo mani ezali boye bo to sala tout le wana impérialisme bo beti tolo a Fachi Beto double brassard a commis na Union africaine bo tala réunion ya Union africaine le président français a participé na réunion ya Union africaine bo to ko yebisa nga président français na commis africain ndenge nini congolais telemie fongola misu libération ya Afrique et banana Congo centenaire yango eza hasard centenaire ya Congo et comme tour ya Congo pe ezala na Union africaine ezaka au photo la kisabatu ke triomphe ya monde eza na Congo quand on dit Congo ezaka biso ba congolais o te Congo eza Angola Brazzaville Gabon o ba kotisa trouble mais to sangana to libérer Afrique na biso Afrique comme unie yango to sani bombe na biso pour na marche le 6 avril yo motobi ke opriaka on dit makana message ya fumu kimbangu benga po biso to bima libanda ba misuba tikala na ndako o ba sambela Patoko Kisamokano, bah, Nations Unies, on va plus parler des Nations Unies na Congo, Congo Mouteko créer Afrique unie. Matondi mingi bolanda qui sont de partout dans le monde entier, tous qui bon na Kolo Congo, Trésor King na pento soleki ma matali politique mboka na msoto komi na suka. Merci na bolanda bana partout dans le monde entier, Jean Paris Talapamba depuis Lausanne, c'est les Tunga de Lausanne après son beauté, Jean Sibon papa c'est depuis États-Unis. Ngalo so ngiza mazongite tokutani na mikolo ezali kuya.